Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na sango oyo tokopesa bino mpona mokolo ya lelo. Lelo ezali mokolo oyo tokopesa bino sango oyo ewuti bongo epai ya ndeko congolais na kombo ya Papa Badibanga avandi bongo na mboka Suède. Papa Badibanga avandi bongo na mboka Suède na ville ya Stockholm. Asilaki kopesa message na oyo etali bongo comportement ya ba combattant vis-à-vis na ba mboka oyo esika tovandi ndenge nini réputation na biso ba congolais ezali tango nyonso tu kobeba. Papa Badibanga alobi boye na ba makambo nyonso tu oyo ba congolais bazali kosala pe oyo bazali koloba makambo mingi ezali ba makambo ya lokuta. Mingi bazali kolinga kaka kobebisa image ya gouvernement congolais na ba fausse information. Pe Papa Badibanga lobi ete ye azali moto oyo avandi mingi ba kote ya est. Me ba makambo mingi aza koyoka bato bazali koloba ezali penza ndenge wana te. Alobi ete ba masolo mingi oyo bato bazali koloba lokuta nde eleki ya tro. Yango wana sans plus tarder biso tokosala commentaire te na kati na makambo oyo po ete ye azali moto oyo aviva na kote ya este ayebi ba événement ndenge nini eleka. Yango wana lobaki akotikala indifférent te sans que afungola monoko na ye pona kopesa moke oyo ayebi na ba congolais po ba congolais ba comprendre ba yeba situation ndenge ezali olie totikala kaka na ba makambo ya lokuta oyo bazali kokosa biso du jour au jour. Yango wana alobi ete ezali malamu mingi ba congolais bayoka ye lelo po ete akoka koexplike bango tango mosusu ba makambo mingi oyo bango bazali kozanga koyeba bayeba yango lelo. Yango wana na tango oyo sans plus tarder tokopesa maloba na papa na biso Badibanga akoka ko faire passer message na ye na ba congolais pona akoka ko pesa lumière na ba makambo mo ebele pe alobi azali na mingi oyo akoloba na oyo etali bongo situation oyo ba combattant bazali kosala surtout na ba mboka oyo bavandi. Na tango oyo Papa Botamba to sengi na yo tiela biso message ya papa na biso Badibanga oyo avandi bongo kuna na mboka Stockholm na Suède po ete message na ye ba congolais bakoka koyeba makanisi na ye pe makambo ya yebi
po ete lokuta ekomi ya mingi na ba opposant congolais oyo bazali koyebisa na biso. Papa Botamba, message s'il vous plaît. Problème na ngai eza kaka vraiment nga nazomeka même ata soki bato batuni nga na balabala bazotuna yo omoni poso na biso ya moindo batunaka awa na poto bazotuna bapesi yo mbote après mbote alobi bio bimi mboka nini même ezotungisa ngai makasi ezobimisa nga soni ya mena atomba naza congolais te nde wana vraiment eza pasi puna bakongolais nazo bazolo bakibaza congolais ba intellectuel bato batanga bakumi kaka na politique na bango na kotanga na bango ekumi kaka bana mike bana baza bandi utambola lobby wala nde na ngilo na lekisa bakongolais ke bakongolais nyonso abaza na Congo bina mboka baza dokolo bakibaza pour bakombata te obi ba resistant te oyo bazolo balikambo bazolo bake mambo ya violation ya est ndenge bolobaki lobby wana vraiment epesaki ngam biloko ebele na mutu na ngai lokola ngai place wana Kabila butama na est wana ngange place wana na bime kuna na fizi kuna makambo ya violation oyo basoda Mobutu basalaki en 1970 72 76 80 81 à l'opération à l'époque ya opération ya kolanda Kabila na hewa bora basalaki ba violation ya oyo nakulu bake vraiment ya soni pe bakokuta mama na mobali na ndako bazui mama babandola la mama mobali azaka kwana ozwa chance batika yo mobali soki ozwi chance te bazui yo balobi kokuba kokubema mikoma na biso ti otenda mikoma na biso na hewa bora soki okewa bora ozongi mzambe na aza makasi okokende kuna après soki mikoma nyonso wana boede bango mikoma na bino nyonso botinde na hewa bora kuna babomi soki bokozala 100 200 babomi bino na masasi babeti masasi boy makambo ya violation zolo ke violation na mboka na est kuna ezaka Kabila te Joseph te à l'époque ya Mobutu violation de ibandaka tilelo nazo solana ya soki obalulu bazolo bakwe na est ba violation na est ba violation soki total source ya violation nani source ya violation Rwanda Mobutu bato Mobutu na basaraka na l'époque ya Mobutu nga na zaraki réfugié na mboka mususu na mboka bino za pene pena bisuku na kena na refuge en 1996 avant kota na mboka bato yo réfugié il faut fungula na mikuma na nyonso total soki na biloko ya mabe soki na biloko ya mabe lo yo za réfugié te eloko na yo momi soki bunduki soki nini bamemi yo na justice lokula omemi bunduki obemi ma arme na mboka mususu réfugié akotaka na arme na mboka mususu. Mais à l'époque, en 1990-94, tous les réfugiés rwandais bakota qui na barmema na bango ti na Zaire à l'époque. Barmema wana Mobutu, gouvernement Mobutu, ou bien gouvernement Rwanda wana, a autorisé que ba Rwandais, ba FDL de Rubanzo, ba FDL bakota ki na barmema na bango nyoso wana na mboka. Lelo ekumi kutungisa ba Congolais, ekumi ko sala kama violation ozomona bakongole bakumi na souffrance batu ya est kuna eza source nani source Rwanda Mobutu na gouvernement Mobutu à l'époque lokola réfugié akokota na armement na mboka na wana ezala kate nde nazolo bakeba ndeko na biso wa Congolais bazana mboka kuna na Kinshasa bazana awa na poto bayi bake ba violation za na est ezaka ni Mzee Kabila te ni Joseph Kabila te ba violation ezaka gouvernement tu Rwanda na Mobutu bango ni autoriser ka ba FDL ba Rwanda ba Hutu bana bakota na ba armement na bango na mboka lelo kumi kutungisa ba Congolais kumi kaka koti ya kuna barega koti ya kuna basale boye ba violer batu boye ba beti batu babumi batu boye ba wana tukulu nde nani bazolo bake vraiment ndenge na biso ko avake bande ko na biso ba Congolais bayebi histoire peut-être na ko bima na Équateur na bimika kana ba Congo na bimi na bandundu nga na yebi histoire te na kima bitumba te wana yakulu bakaka lokula ayoki moto ayibisi ende kwa muninga ibisi zabu na boye ba frère wana za passe il faut bandela kaka
oyo bazo viole bato na est baza banani bauta wapi à l'époque nini ndeba soki ozwi kaka source wana ukozala réalité yango ezana à partir de 1996 nani azaka na pouvoir en 1994 en 1990 nani azaka pouvoir azaka Mobutu Mobutu nani na boye boye komi kaka bandeko wana bakotaki kobimaka na Rwanda bakote na Congo na bamena na bango soki bandeko na biso ba Congolais azokuma bazo violer ezaka ka partir ya Mobutu na Ngwanda ok wana ukomona ke omone réalité eza wapi violation ya mboka makambo ya potopoto na mboka eza kaka gouvernement ya Zaire dem eloko mibale wana zolo ba eza kaboy oyo bakolo bake bango balingi kaka Tshisekedi ekomi kaka bato wana babuya kaka Tshisekedi avant 1980 à l'époque wana bandaki ma conférence souveraine bana bango wana babuya Tshisekedi lonzo lwake biso tolingi Tshisekedi bulingi Tshisekedi ou bulingi ete Tshisekedi bandaka kuluka démocratie abanzelo lela ka démocratie bato bakufa pona makambo ya démocratie mbongo ya Zaire à l'époque ebibaki pona makambo ya démocratie conférence de salamaka ya ba monseigneur Mosengo mais babo yake kopesa ta nani Tshisekedi premier ministre lelo ndiba moni ke Tshisekedi akomi kaka président to wana zalu kutana bango bato wana ya gouvernement wana ya deuxième république ezalu kutana bango bako soutenir Tshisekedi te lokola bango moko babo yake Tshisekedi à l'époque soki ndenge ya bandaki na démocratie na bango bandaki à l'époque soki mutu azaka maela zoka ok ngai na monike mboka na biso ifo kaka démocratie ekota boye na monike Tshisekedi yote luka moto nayo uluki moto nayo yo Mobutu luka moto nayo ulubike minganga na moto oyo ndi akotisa démocratie na mboka nga na monike na lingeka na pema na ngai na komika mpaka na lemina musala mais na présenter moto na ngai oyo na moto opposition soka zokozala na soki Tshisekedi basala ma élection moto na koleka akoma président de la république mais Mobutu azuka mboka ya Zaire à l'époque lokola poche na ye porte-monnaie na ye ti lelo bitumba ekoti na mboka na 96 bazwi mboka ekomi lelo biso na Mobutu biso Tshisekedi boye nani aboyaki Tshisekedi azwa place wana te azaka Ngwanda azaka gouvernement Zaire ya Zaire à l'époque ndo uzikola ke Ngwanda za pour Tshisekedi ya lukuta ba resista baza pour Tshisekedi ya lukuta lokola soki bazaki pour Tshisekedi en 1980 à l'époque wana babandaki makamba démocratie il faut batiki la Tshisekedi asala musala lelo Tshisekedi alemba na ye akufa lobby ndio alobo zoyo Tshisekedi alekaki toleto wala lukuta souci za kaka boye vraiment ngai congolais nazovana kana poto ekomi kaka tous les congolais bazaka na poto na Amérique na Canada wapi bazaba résistant bazaba combattant iza wana te ngai nazana souci na mboka na ngai souci za kaka nazwa moto wana aza moto wana akutunga mboka wana ndi souci na ngai tokota la histoire du monde aujourd'hui awa na Suède roi na biso oyo na roi na biso ngala kumina na nationalité suédois roi na biso na Suède soki otala originaire na ye ezakaka originaire ya France to kekaka même ata oyo mama Elizabeth na Angleterre bazulu bakaka originaire ya ye aza française kuna bakoko na ye na bakoko babimaka to na Amérique lelo président de l'Amérique aza Amérique te tata na ye azakaka mutu akai kutanga kuna apute mwana kuna akumika président de la République oyo président de la République aujourd'hui là chez nous au Congo ngai place wana mutu na butamaka de place na gambera butamaka les mêmes territoires de Fizi nayebi très bien histoire nayeke ye aza congolais ya solo ya makila wana tandatika yango mais azala rwandais azala tanzanien azala angolais azala moto ya Congo Brazza azala nani azala burundi soki azana makanisi ya kutungela biso mboka wana nde na kundimela ye makanisi mususu bazolo bake bazako totala nde nini oyo bolobaki nde congolais ya solo zairo ya solo eloko nini asalaka a dirigé 30 ans ye congolais ya solo ou bien zairo ya solo eloko nini asalaka
kudirige mboka obe biso bandeko na biso bazaka kana puto bandeko na biso bazaka kana mboka kuna makambo ya haine tribalisme wana vraiment esalaka eloko moko te mokotunga mboka na makambo wana te oyo baprotestation azosala tosala baprotestation oyo toke tozwi kaka ambassade ya New Zealand Hollande oyo tozwi ambassade ya Belgique okumi wana eza kaka ezomona kema mitu na biso bakongolais na mitu na biso ezosala te bato azosala biloko ndenge wana ngai moko nazokanisa ke batanga te ube bazaka kaka bavoyou na babalabala balalaka na balabala depuis babutama ti lelo totala lelo soki totala histoire ngai depuis na butama nasi na mwa rwandais asali manifestation te protestation te na mona kango te mais basalaka yango na kati okomona rwandais akolakisa yo soki azala mabe alakisa yo boye te ezalaka te ezalaka kaka na kati abomba na ye na kati après wana réagir mais otozosala oke manifester tolingi kabila te oke kubanda kubiba mabiloko ya bato oke kutuma mamituko ya bato bande makambo ya désordre wana ezalaka kaka soni mpona biso ya congolais vraiment naziyoka pasi naziyoka vraiment même ata soni moto soki atunanga na babala alobiki awa na mboka niso baona batunaka ke na langue na bango atunaka so va comme du front bazotuna mboka nini yo bimak nazoloba no peut-être soki na lingi nandimela nga na bimi na Congo Congo ezade Congo mibale Congo nini Congo Kinshasa ok démocratique démocratique wana nde namoni ke na pesa respect bato mosusu na répondre atake lokola makambo oyo bakongolais bandeko na biso resistance soki combattre komi kaka baleo combattre soki nani vraiment tokanisaka souci na biso ezaka katuzwa mutu na biso lokola nga na botama na Fizi na mutu ya Fizi ya kumi akoti wa kumi na côté ya Kinshasa kuna alingi kaka azwa place azala président ya Congo bien Zaire lokola zande kona bingaye na soutenir ye on ezalaka te na ko soutenir même mutu ana na ebite même tribune ya na ebite soki na mona kusana makambo ya makasi makambo ya bien na mboka makambo ya développement na mboka lelo mboka na biso ibando kende kaka ku ibando kende kana développement bango makanisa ngo devemeza kaka ezawana te ekomi kaka no même ata o yaza mu américain ay ku bongisa biso mboka sosi na biso ezala développement te sosi na biso ezala kaka ndeko na ngai o tubi na ekote moko mu Congo mungala muluba yendo azwa place wana nde makanisa vraiment eza makanisi ya poto ya busoto oya ba congolais bazana kaka na poto oya ba congolais za kaka na mboka kuna soki bazo kangai ba congolais ti lelo bamona ke bato nyonso communauté internationale ou bien bato nyonso bazovanda kaka na mbula oyo ya 2011 2012 bamona ke ba congolais nde bato wana ba ayeba te komona bango baza kaka ba congolais ba ayeba te bayeba iloko te bayeba politique te bayeba administration te bayeba iloko nyonso te lelo ba congolais asalaki ba élection na mboka basala ba élection tout ça la vote basala les votes proclamation et oyo nde ya komi kaka président de la république selo dinge bovotaki awana tolingi ete tolingi kaka oyo bokulinga moto constitution na bino bino congolais elobi nde nini botala na constitution elobi nde nini après botala avantage ya moto oyo soki azwi na place wana akosala biso eloko nini na 5 wana ezoya moni ulie ngana na bandela lelo soki na bandela lelo nakomi okay yo mwana tata mwasi place yo ministère ya boye oyo na pesi yo wana ekosala mate mais oyo akomi déjà na ligne akomi kana balabala il faut ka balabala wana asilisa yango tina suka nde wana souci na ngai makambo yana ya tribalisme ya haine wana nde makambo ba congolais fo batika awa na poto ezalaka te na poto ba mindele omoni kaka développement ya mboka oyo na ba mindele ekomi makambo ya haine makambo ya tribalisme aba bango batika yango nde omoni kaka développement na mboka na bango
ekoti wana ya makasi kila chaque moto akomi kaka abimi kaka na Afrique azana poto azana poto demi paradis pona nini okomi kaka demi paradis pona nini uzana ndeko na zana Afrique ubina zana moto zana Afrique zana ndeko na zana poto azoba kenda zana ndeko na ngai azaka na poto pona nini ko adorer poto bazo toza adorer poto tozo yeba likambo te soki ba mindele ba sali développement mboka na bango haine tribalisme ezalaka wa ya mingi me batikaka yango après bango kutika yango développement de kotaki soki ba congolais balingi développement kota na mboka makambo ya tribalisme makambo ya haine batika azala suédois akende ko diriger Congo soki alingi kaka diriger Congo na développement na mboka na biso wana ekende makasi ngai na kundimela ye azala mu américain akende kana Congo na lingi kana nazo présidence ya Congo soki azala makanisi ya kutunga Congo wana zo na lokola nendeni nazo bandebo Congolais wazo congolais ya solo 32 ans avanda kana mbuka wana zo diriger mbuka eloko nini asala 32 ans ya yo bazolo bake zairwa ya solo congolais ya solo eloko nini asala eloko moko te lelo tozwe moto wana Mzambe atindile ba congolais akele kutunga mboka ba congolais ndimi ete balobeki biso ba congolais susi na biso ezakaka moto ya tribu na biso bon tolingi kaka moto ya tribu ou bien tolingi kaka développement ya mboka na biso nde wana eza bikamana na zoto na babande kuna biso ba congolais awana poto awana na Kinshasa kuna tolingi développement na mboka ou bien tolingi bato ya mboka na biso bato ya ba tribalisme na biso soki ngana za kasaye na linga kaka kasaye avanda wana soki ngana za moto ya fizi kuna bakoti ya fizi mubembe na linga kaka mubembe avanda wana soki ngana za muluba na linga kaka muluba avanda wana soki ngana za mukongo na linga mukongo na soki ngana za mungala na linga kaka mungala no wana zo wande kaka makambo ya kuzungisa mboka na biso sima eza kaka makambo ya kuzungisa mboka na biso sima bakong ifo babanda kukanisa nini tulingi biso ya congolais pona makambo ya développement na biso mwana na biso tozolo bakende mwana na biso tozolo bakende mwana na biso 30 ans salawa nini asalaka poto atirike poto mbite lelo mo makambo ba violation comme ba violation nani source yango nani source yango Mobutu akoti ba Rwanda na ma armement nyos na Congo lelo zoto nisa congolais ya est kuna kama yumba la zoto na wande kona biso wazolo bake bazana souci na ba violation izole kakuna na est ngai kaka nangana zawa na poto ngana kolba lelo yo bazolo bake chaque moto azolo ba Swahili moto nyosa azolo ba Swahili azaka ka Rwanda okosa la différence entre Rwanda na Muswahili te bango nyoso kaka ba Rwanda na tunaki congolais moko boy na okay ngana kambano zolo bake ba Swahili baza congolais na ndimeli yango baza ba Rwanda na ndimeli yango est-ce que soki ba Rwanda bazo violer ba Swahili likambo za wapi lokola yo congolais na parete lokola violation zole kaka na est bulubeti bato ya est baza ba Swahili baza ba Rwanda puis ba Rwanda bazo violer ba congolais wana nazo ninde eloko ni ulingeka oyibisa ngai wana uzolo akeka ba Rwanda bazo violer ba Rwanda bazo violer ba Rwanda susi na yo congolais nini na kati wana pesa ngara réponse nde na moni ke vraiment makambo ya mboka ndenge ezokende bakende nango malembe bakende nango rapidement te balobaka ke nalobaka na langue na biso kuna ba Swahili balobaka haraka haina baraka soki okeka makambo yo mbango okomodo okekuna okwam ubande uzonga susu mais soki okende nango malembe okokoma bien ba congolais makanisa na bango ezaka ka soki na bandi bilanga na ngai lelo lobi oyo na bandako wana nde makanisi ezakaka ya mabe tous les congolais azana nationalité ya Suède, Hollande, France, Belgique, Amérique, Canada wapi kuna azana souci ya mboka mais souci ezakaka nani akobungisa biso mboka lokola to lelo na kolozwa mupaya na okay na zuye sodo moko tokene kana mboka tokene akumboka balabala ezalaka te mai ezalaka te kureko ezalaka te
bone kozala soni ya nani? Soni ya ngai. Mais soki tozwi moto wana akosala biso basali ya biso makambo wana ya développement, tozwi kaka mabalabala, tozwi bakura, tozwi mai ezo même atomi bapaya awa tokende mpe na biso kuna jour ya 2012 na août tokende na mboka akekona kaka bozala balabala, bozala mai, bozala na kura wana kupesa yo respect. Mais oyo makanisi oyo tozala nango vraiment ya biso ya makambo tribalisme wana nde nalingi kaka bakongole na bandeko na ngai tobo yango. Soki tulingi totonga mboka na biso tokanisaka makanisa ndenge wana te. Bamindele oyo ya poto, bamindele oyo bato ya poso ya bamindele wana makambo wana bazaka nango makasi kolekata biso kuna na Afrique. Ya makasi makambo ya tribalisme ya haine bazaka nango makasi. Moto ya régime mususu à côté na régime mususu azaka aza étranger. Même ata okufi bakutunga yote. Mais lelo à partir de batikaka yango makambo yango ndenge batikaka yango ti lelo monike ka développement na mboka ekoti komi kaka chaque Nigérien, chaque Congolais, chaque Burundais, chaque Ivoirien azoli la kaka kena poto. Ko na poto kosala nini? Tuzoka na poto pona nini? Makanisi na biso na tuzoka kanisa nango bango atikaka go depuis kala ba 2000 la wana le kaki. 1500 la wana le kaki. Ndio mone kaka batiki yango bakomi kaka mboka ekomi kaka développer. Ekomi kaka o Swede ona zolo bakaka na yonde awa bandeko biso Congolais boyi kangai. Mboka ya Swede zaka mboka moko zaka na pauvreté ya liboso dans le monde. Santa le kaki awa. Bato soko za na famille ya 5 enfants. Il faut yoke mwana akokende l'aider à l'école akena sabato wana. Après le mardi mwana tout akena école azui sabato wana ya mutu wana kina kilendi. Après mercredi il faut par semaine okene ka classe mala moko. Pona sabato zaka kamo moko. Bon, lelo komi kaka ukoza kaboye ba sabato même 30. Bien moto moko. Mwana mususu ba 30. Pona nini? Bavandaka bakanisaka neni tokosala. Makambo ya tribalisme batiki, makambo ya haine batiki. Bazanga hawa na Swede makambo yana zaka bango bazaka ngona makasi ya makasi vraiment wana koso okoma na ngolo bi baso histoire ozo vraiment wana mwaete. Yoka ba mindele ba bisaka batu ba histoire na bango ndike tozalaka boina met makamana totika kiango. À partir ya boko tika yango ndio monika kalelo développement koti. Ba Congolais bazoka ngaye na Afrique du Sud, na Belgique, na France, na Canada, awa na Swede, mboka mobimba oyo nzambe bisaki biso. Soki wapi Japon, soki wapi na Norvège, soki na Finland, soki na Danemark, soki bozoka ngaye tokanisaka pona makambo ya développer na biso. Tokanisaka te oyo aza Rwandais, oyo aza mutu ya Est kuna, oyo aza mu Congo, oyo aza Mungala, oyo aza Muluba, oyo aza soki tokanisaka ndenge wana chaque fois développement boka na biso ekozala te. Lokola makambo ya haine ya tribalisme etongaka mboka te. Soki tolingi totonga mboka il faut tozala eloko moko. Nani aleki oyo aleki okay plan ayo d'action izande nini pona développement mboka no alingi kaka a continue na musala na abandaki asilisango soki asilisango te mutu musu akoya sima naye a continue lokola mboka moni mboka ya Congo ndezali wana tokosala même 30 te wana poto soki komeka kaka na poto kwede uzwaka watan ba 50 à 60 ans komeka kaka développement izo kaka umba mbola mibale yo asali awa président de la République du Congo asali awa kasoki wa mudia etolo bake asali loko mokote pona développement pona makamba balabala yakura eko senga mboka soki mboka ya Congo ana za grand pays, troisième pays d'Afrique eko zwa kaka ba 50 60 ans ndio moni kaka chaque moto même azana village akomeka kana kura. Chaque moto azana village azuata balabala soki chaque moto azana village azuata mai eko senga biso to sala kelo asali o 10 asali ko komokote 10 eza mwa muke pona mboka ya Congo. Mboka eza munene 10 eza muke
il faut kaka toza kaka na patience même akolunga akobima après 5 ans na ye wana bakongoli apesi ye akobima mais moto mosusu wana akoya kaka atala nde nini oyo asali 1 2 3 ngai nakobanda 4 5 6 7 soki ngai nabimi mosusu wana ye kaka ok moto liboso bandaki 1 2 3 4 1 2 3 liboso 4 5 6 ngai na kote oyo ifo na banda 7 ndozomona kaka ekomi kaka na 10 development ekoti ya mboka balabala ekoti mai yeyi kura heyi omoneka bato atongeli baekole omonekaka makambo ekomi facile mais bakalisaka ke ye oyo moto bazala nango kuna président de la république ya mboka kuna ye moko mboka yana ya Congo eza monende nini asala biloko nyonso asisa yango wana esalaka matera ekozala te mais asala ya ye wana azalaka na yango asilisa moto mosusu wana akoya nsima na ye akontinue kaka me makanisi wana nazolobaka makanisi wana ya haine tribalisme totika yango aza kaka ndeko na ngai wana totika yango tobosana yango soki tolingi mboka na biso ekende liboso totika yango tokanisa nani wana azala mungala azala muluba mutu ya shaba azala mutu ya este nani wana akotungela biso mboka diza tozana mutu wana azo continue kotunga mboka to soutenir ye tukula musana ekende liboso wande nde sosi na ngai troisième fois nayokaki awa makambo ya biso bandeko azolobake na este baviolation ezoleka kuna nkana kendaka na este chaque fois boy ando nazokende kuna naza na projet nazosala kuna naza na baprojet ebele nazosala kuna makambo ya démocratie na makambo ya droit de l'homme nazokende kuna chaque année oyo bazolobake bango baza na souci ya bandeko na biso baza baviole nakutu nango nakanisi bino radio zomero bolobaka yango chaque fois nazotu na bango wana bango baza na souci ya bandeko wana baza viole soki banani na France soki ba France soki na Hollande soki na Belgique nalingi na tu na bango eloko nini basi batindi kuna na hôpital ya kuna ya ba este iza bakisi iza babilamba iza la banini basi batindi eloko nini soki ozana na souci okotile eloko moko soki ozana souci okokende kuna kopesa ta mbote oyo souci na bango eza kaka souci oyo eza kaka ekumi kaka souci mais eza souci ya nini soki moto namoni kaka moto oyo vraiment aza na pasi même ata eloko akulia na yango vraiment aza chômeur tala même ata bilamba aza nango te soki nayoki souci na kozwa mbongo obi nakeye nasomile babilamba alati azana biloko akulia nazwe mbongo mama somba biloko kulia na moneke ozana uzwi kaka usombele biloko ya kulia wana ndi ulakisi ozana souci na moto wana okuti aza biloko ya kulia te mais oyo souci ya bandeko ya bazolo bake ba résistance soki ba combattant ba résistant à l'époque c'est de Haïti les locaux beka ba résistance soki ba combattant souci na bino nini na est souci na bango nini na est eloko nini basi batindi kusunga ba mama wana za violé contribution na bango nini kuna makambo na violation ezana na est kuna esila wana tuni wana soki bokuto na bango bapesa nga réponse souci na bango nini ngana za mutu ya est place wana batu baza violé place wana bazoli ya passe depuis à l'époque ya Mobutu en 1970 ngana botama 70 na 70 nde makambo ne bandaka Mobutu azotinda basoda kuluka Kabila mzee na yewa bora akoti batoke ndako soki bakoti mobali bazwi mwasi bakangie singa awa na se ya libumu wa mwasi bakangie singa awa soki baza 5 militaires 10 militaires bango nso bakola mama wana à l'époque ya Mobutu 1970 tile continue ndenge wana mobali soki bazwi yo na bilamba bazwi mobali okay memela biso kwanga na biso tina na yewa bora uza na chance tunga bamuso zako babume bango kuna bazubu mangu kuna social nazo lwake ya est zaka ba Rwandais te depuis l'époque ya Mobutu ibandaka ba violation kubuma batu zaka à l'époque ya Mobutu basoda Mobutu bamwaka bato lokana ndio place wana na bimi na yoka souci wana social na à l'époque depuis à l'époque ya Mobutu ti lelo ba Mobutu amoneke esila te abimisi kaka ba Rwandais na Rwanda afungule balabala ba Rwandais bakotaka
bakota na Congo ti violation ti lelo ezoleka eza nani eza gouvernement nani asalaki makambo wana sasa aza Mobutu na bangwanda wana watu wa sécurité na ye azalaka Mobutu à l'époque amoni wana esili ti barwanda bakoti na barmema na biso nyonso na bakoti na mboka ti lelo bakongole kozuli ya pasi wana eza pasi bakongole bayoka ngai pasi wana bakongole azolia na este kuna pasi azolia na este kuna ya maviolation ya koboma eza kaka ya Mzee Kabila te eza kaka ya Joseph Kabila te eza kaka ya Mobutu biso bato ya est boyoka bandeko na ngai bakongole biso bato ya est tozoli ya pasi depuis en 1970 opération ya Mobutu kolanda Mzee Kabila na yewa bora ti lelo maviolation ezokende kuna aza kaka Mobutu tozolilila kaka Mobutu moto mosusu te ndio nalingi bandeko na biso bayoka ndenge nazoloba susi na biso souffrance na biso oyo tozoli ya ti lelo depuis 1970 ti lelo aza kaka Mobutu azala Mobutu soki bakongolais ya est baza violé soki bakongolais ya est bazoli ya souffrance aza kaka Mobutu barmema wana babimaki na Rwanda autorisaki bango bakota na Zaire à l'époque ti lelo nde bazotungisa baso ya congolais ya est kuna nde wana vraiment souci na ngai makanisi na ngai vraiment soki bazoka ngai bandeko na ngai bakongolais makambo ya haine tribalisme totikango tulukila biso moto wana akutungira biso mboka azala mu-américain azala burundi azala suédois norvégien danois aza moto wapi kuna soki azokende kuna na Congo topesi présidence zwango oyo tungira biso mboka nde souci na biso moto wana akutungira biso mboka mais moto wana azolwaki aza congolais te aza kaka mopaya muhuta biso nde toyebi ye très bien aza congolais ya solo ya makila ya tata na mama ti aza na souci na mboka kuna kutunga mboka totika makambo ya tribalisme wa congolais tokende liboso soki tolingi tozonga nsima tokozwa li développement te développement na biso ya mboka na biso ekoya kaka na makanisi wana ya kokanisa le moko tokanisa eloko moko nga congolais ya est nga congolais ya west nga congolais ya boye na boye nini tokosala mpo na mboka na biso ekende liboso wana nde makanisi ya bien lokola lelo tous les congolais bazovanda kaka na poto bazovanda maboka mosusu na bakanada wapi kuna bakubi kaka bakongolais oyo bakanisaka te lokola biso tozokanisa soki tokozala 10 bango baza 100 majoritaire ya 100 wana ezwi directement ya 100 ya 10 wana ekomi kaka bakongolais nyonso bazalaka na poto baza bakombatant wana eza te ngai congolais ya solo makanisi na ngai ezala kaka mboka ekende liboso bakongolais basali vote na bango lelo bakomi na président akontinue mosala na ye président yango wana bacommunauté internationale basoutenir ye bapesi ye mboka bakongolais bango nde babandaki kopesa ye mboka bacommunauté internationale mpe babisi boke continue kaka na mosala wana ifo tozala kimia oyo basango bazoloba kendi bango basango à l'époque wana banani baumaka bato na Kinshasa banani baorganisaka manifestation na Kinshasa à l'époque ya Tshisekedi ngwanda atinde basoda bamubi bato na manifestation so baza bango basango pe suka nango ezaka nini Tshisekedi azoke pouvoir ete oyo basango zoloba ke tokosala manifestation le 16 février ezaka kaka kuboma bato pamba lokola ngo babandaki biloko wana depuis kala bazwaki solution te ti lelo soki bazala na makanisa ndenge wana ezaka kaka kuboma bato pamba ndeko na ngai congolais oza na Congo jour wana le 16 février soki ozoka ngai kanisa biloko wana elekaki na l'époque ya Tshisekedi basango baorganizaka ma manifestation ngwanda na arme naye akei koboma bato ti lelo enquête na communauté internationale na ZEHEG esalaki moko te ti lelo soki bozoka ba information ke le 16 basango bakosala manifestation bona ndeko na ngai ozala mboka kakuna na Kinshasa manifestation yango wana ne ozoka ngai lelo okende te soki okei okufa pamba lokola mosusu wana bakufaki pamba na bokati ya l'époque ya bangwanda wana bakufaki pamba na bango
ba sango ndi ba ranzaki yango oyo pia les 16 ba sango ndi ba ranzaki yango boko kufa pamba makanisi ya biso bato tozana susi na mboka tozana susi ya mboka tozana susi ya mboka pona mboka ekende liboso tozana susi ya mboka tozana susi ya mboka lokola ndeko yanga ndia vanda wana te susi na biso za kaka nini biso wa Congolais mboka ekokende liboso tokosa nini pona mboka ekende liboso wana ndi susi ndi nalingi kaka na bisa bandeko na biso baza na mboka na Congo baza na Congo Brazza baza na Angola baza na Rwanda baza na Suède baza na Hollande baza na Finland baza na France na baza na Belgique Canada na États-Unis makanisi na biso to salango pona développement ya mboka tokanisaka makambo ya tribalisme te tokanisaka makambo ya haine te soki tosasalango bwana mboka na biso ekozala kaka mboka wana tokotungango te mais soki tokanisi makambo ya mboka pona développement ya mboka biso nyonso dirigeant oyo azodirige mboka kuna aza na pusa na biso dirigeant azodirige mboka alenge biso tusunga ye dirigeant azodirige mboka alingi makanisi na biso ndenge tozokanisa pona contribution na biso kuna développement ya mboka nde wana mboka ekokende ndi wana mboka ezokende liboso pona nini ye aza wana topesi ye atelema wana adirige me makanisi na biso ezocontribue kaka ndezomona kaka makambo ezokende me wana po tozalaka me nayokaki kuna na Tanzanie à l'époque ena passé président la Tanzanie abisaki batanzanie numéro ya telefone chaque moto acontribue numéro yanga telefone oyo chaque moto abenga ngai aloba eloko nini wana alingisi biso batozodirige mboka tosalela ye babandeko benga ye bato benga mutu yosa ukaki vraiment na lelo na solo na président na bengie to solo makambo ekebo na bona mais soki lelo soki Joseph Alubeke ki asala ngoko na Congo ekosa makambo ya kufinga ekosa makambo ya kufinga yo Rwanda yo nini wanaweza kate to développer ba mémoire na biso mémoire za kaka développer soki to développer ba mémoire te wana mboka kokene liboso ekoza la pasi mémoire développer ma mémoire soki mémoire comme développer ndezo makaka maboko makolo ebande osala musala wana mémoire ekomi déjà développer soki ma mémoire na biso eza développer te ekomi kaka bana mike wazotambola na maboko na sebo yebana de mois 3 mois wana même ata maboko ekosala eloko moko te lokula mutu na biso ezosala te mutu ya biso ezosala te mutu ya bakongolais ezosala te me nalingi bandeko na ngai bayoka ngai nini mamitu na biso ekosala tokanisaka nde nini mpona développement ya mboka tokanisaka ndenge nini mpona makambo ya mboka tokanisaka nde nini mboka ekeka liboso wana nde susi na ngai vraiment na sepeli mingi ko nazwi place oyo mpona nayebisa bandeko na ngai bakongolais baza kaka na mboka mobimba na monde mobimba oyo Nzambe apesi biso oyo nyonso tozomona kaka na poto oyo nyonso eza kaka na mboka kuna ezaka ndenge wana ndenge bamidele bazaka nango me makanisi ya ndenge wana bibisaka yango na bamitu na bango mamitu na ekotaki na makambo ya développement leo ndio mwanzo makamba France ekomi ka développer Belgique ekomi développer bape mususu bape ya nord d'Europe ekomi ka développer ezande nini bakanisaka ndenge moko makanisi na bango bikanisaka ndenge moko ndenge ni bakosala pona mboka ikende liboso eza ndenge wana bakongolais na bandeko nanga bazokanisa tokanisaka oyo azaboye wana tokutunga mboka te tutunga mboka pona makanisi ya bakongolais nini ndeni tokosala pona kutunga mboka oyo tolobaki na kozongela nguli susu oyo tolobaki yende congolais ya solo nde 0 ya solo 32 za vande na place wana eloko nini ya sali 0,0 plus 0 izakaka 0 oyo bozolo bakende Rwandais aza kanambe nini wana okay eloko nini asali zakaka 0 tizaza ekomi nini ekomi 10 okay soki topesi yo 10 de topesi 5 ali susu akubakisa 10 wana ekomi kaka 20 ekosala ndenge wana mais bandeko na ngai mwana wana
ngana leki mbola moko nazolo ba aza petit frère ngai aza mwana leki mbola moko azo dirige mboka na Congo kuna Joseph makanisi na yeza kaka akutunga mboka tie lelo bozolo bake aza soki étranger soki rwandais soki nani wana zane makanisi ya binu ya ba tribalisme lokola boyibi histoire na ete aza congolais ya solo ya makila abutama na yewa bora place wana na bimi ti oye ekosala ngai eloko lokola ngai place wana na bimi nde abutama eloko ekosala mo kote eloko wana ngai na ndimeli ye eza kaka makambo wana azosala ya développement lokola tokobima na ye place moko obi akoza grand frère na ngai ya libumu soki azosala eloko moko te bona nakundimela ye te ndenge makanisa ngai ezalaka okozala oncle na ngai okozala tata mwasi na ngai soki ozala kelo soki moko ya ngai nakokanisa ke na kulingela yo te bon makanisi eza kaka nini eloko nini azosala asi asali combien 5 nini 5 mosusu abakisi nde susi na ngai nde wana nde susi na ngai mpona makambo ya kuna ya bafrère eza ndenge wana susi ya biso nyonso si susi ya bana mboka ezali nde mboka na biso ekende liboso ekende biso ndenge nini développement na mboka nde wana tolingi moto nyonso akoya kana makambo na ye nyonso wana oya tribalisme mboka mosusu wana ndenge moni Kongo ekomi kaka mboka monene epa na ngai makanisa ngai eza pour bango te susi na ngai eza kaka nani mongala aza na susi ya développement ya mboka na kopesa mongala na place adirige mboka lokola ye aza na susi na mboka muluba aza na susi ya mboka mpona kodéveloppe mboka nazo appuye 100% mpona développe mboka nani akodirige mboka mpona makambo ya ndenge wana ngrie makanisa ngai soki tobandaki kokanisa ndenge wana mboka na biso ekokende liboso ekokendeka liboso mais bakongolais bandeko na ngai batata mwasi na ngai ba grand frère na ngai batata na ngai ba petite sœur na ngai oyo bozosala na poto eza makambo ya soni manifestation bozosala na poto eza kaka ezolakisa makambo ya soni mpona bakongolais lelo bakongolais valeur na biso valeur ya bakongolais ya Congo Kinshasa ya bakongolais bazovanda na poto ekomi kaka na 10%. Okomona moto ana atangi ata asilisi azwe doctorat atangi azwe licence atangi azwe graduat me makanisi na yeza kaka ya mwana muke mpona nini otangaka uzwe diplôme uzwe licence graduat okomi kaka na doctorat makanisi na yeza kaka ya mwana muke wana eza vraiment eza soni vraiment eza soni bandeko na ngai ba congolais soni mpona yo moto otanga emonaki makambo nyonso otangaka wana mbongo na nyonso wana obibisaki yango ekende pamba lokola yo moto otanga nde okopesa bato wana batanga te opesa yango baide yo moto otanga osali diplôme obimi diplôme comme graduat licence doctorat makanisi na yo azala ndeko na yo azolela azwe place wana ya présidence kuna yo kanisa ndeko oyo na ngai akozwa place wana akobungisa mboka oyo ndeko na ngai age na ye tala age na ye oyo tokoloba ke akufa lobi makanisi na ye ekotunga mboka wana ekozala mate me na bakongolais batanga te bango nyonso bakomi kaka baatanga te ekomi kaka bake classe te bakongolais soki batangaka biloko bazosala na poto bazosala na États-Unis na Canada ebona batanga te lokola soki nga nalingi na dirige manifestation ou protestation na Europe pour na développement pour na Kabila pour na Joseph na kosala protestation na banda koloba ke nga na sona telemi wana sota la manifestation pour na moto wana aza dirige mboka ya Congo aza congolais te wana jamais soki ozoloba yango ozakaka mutu na ezosala te nga na kosoloba OK tozosa manifestation mpona tozomona ke makambo na mboka vraiment discrimination eza ebele bato bazokufa pamba bato bazoboma bato bazosala boye na boye développement ezala te mbongo nyonso ya bato wana ya leta ezokende kaka na bapoche ya bato bazosala na gouvernement
tozomona même ata balabala te tozomona ata courant te ata maite tozomona kaka mbongo ezokende na bapoche wana koza manifestation ndako contribuer wana même ata $100,000 nakosa ok tosala yango $100,000 yanga oyo napesi tosala manifestation ndenge wana lokola mboka na biso tolingeka na liboso mais oyo ya biso ya bakongo tosala manifestation lokola wana zo dije mboka aza rwandais kanambe bona boye yo otanga oyo makanisa ezosala au za mutu aliboma ngai nazomona ke bato bazosala biloko ndenge wana bazosala manifestation ndenge wana mamutu na bango ezosala te baza bato aliboma sala manifestation nayo pona développement mboka omoni kaka dirigeant azodirige mboka na bino azokanisa loko moko te pona makambo ya mboka azolia mbongo na bato na ye wana baza nsima na ye wana sala manifestation nayo o azodirige mboka komi kaka baposte nyonso wana eza kaka bandeko na ye nde wana sala manifestation oza na droit mais okende kaka na balabala obande kotelema na batelevizio na bakamera ozoloba ke tosala manifestation moto wana azaka azodirige mboka na biso kuna aza kaka rwandais yo kanambe yo boye na boye wana yo motu na yo ezosala oza liboma yo otanga tosalaka manifestation wana ekolakisa ke toza baintellectuel manifestation tosala yango tokanisa avec akosala manifestation soki osala manifestation soki osali yango lelo meme bamindele meme communauté internationale meme apays mosusu ekomona oui wana baza na raison bomoni vraiment makambo ezolekaka na mboka kuna bato bazokufa mbongo nyonso wana bacommunauté internationale ezotinda kuna mpana makambo ya développement ezolaka ezaloko moko te mbongo nazokende wapi tala bato bazokufa na nzala bato bazokufa boye soki olobi kaka lelo olobi kaka Joseph Kabila lelo babomi yo wana sala manifestation oza na droit mpona nini oza na souci na bato wana bazokufa pamba oza na souci ya mboka na yo ekende liboso mais okende kaka kotelema na balabala boye oza na ngai na souci totelemi rwandais muta oyo licencié oyo docteur oyo diplômé oyo gradué oyo moto atanga te même ata ekole primaire akendaki te lokola mbikambo ndenge wana baaméricain balakisi biso ava baaméricain osala yango ndenge wana kosola sere moko ya alobaka azakara résistant nakotanga komona ye te na alobaki monde ya lelo bokanisaka monde ya lelo biloko wana bakoko na biso bakanisaka ava biso tobotama après babota na biso bapara na biso babotama eza kaka nde bakoko wana bazokanisa te bapara na biso ayekaka bapande kokanisa makambo mosusu tokomi ba années 60 makanisi mosusu lelo nde ozomona kaka meme développement ya bamotuka ndenge bandaki eza nde lelo te bakomi kaka bamotuka eza kaka mamodele mpona nini développement ezokende kaka liboso ozokomana lelo babuza moto mosusu bakufaka bamonaka meme ata portable te telefone portable te oyo ordinateur tozoloba yango lelo ordinateur aonaka yango te mais tokomi kaka na ordinateur eza kaka développement biso mozokanisa makanisi ya kala ngana lingi mutu ya biso ya Kasai kuna azwa présidence ngana za mutu ya est kuna zero na lingi mutu ya biso ya est azwa place ngana za mutu ya Equateur na wana yo tanga ubio zota na ndenge monde soke lelo makanisa zo changer chaque mais au moins 10 ans même boye na monike avant de bakoza 10 ans mais lelo komikaka soki mbula esili omonika ka eloko na tuzaka na yango 2011 omonika ka 2012 ekoti komila makamu susu 2013 ekoti makamu susu 14 ekoti makamu susu nde wana tulingira ka bandeko na biso tosala makanisa wana patriotisme wana etikala kala ekufaka kala bazikaka yango kala biso tokozo keneka nde tozo kende kambo ya kusango na 2012 wana za kozala te ba amerika tala ndenge balakisaki kuna moto mwindo papa na yazaka Amerikete mama na yemwa de Amerika tata yake kotanga bazuye batie pese présence ya Amerika azo dije monde mumima monde uye azo dije na moto ya Kenya azama mu Amerikete soki papa na yazaka mu Amerika wana kuni vile kwa okay azama Amerika Obama za Amerikete tata yake kotanga. Alors, on peut ça mot de la fin, pour te clôturer, pour te zana batum susu ya Soudan lelo, to kalaming te tozo ya mbabango na Skype. Ok, zela nasi lisa. Nde wana vraiment to kanisaka ndenge monde zokende, nde mbule zokende. Makanisia wana ya bakoko na biso, oyo tikala ekufaka kala bazikango. Tuzwa ngo à l'époque on elekaki to banda kotiango na 2012 2011 bande konanga ba congolais makanisi na bango ana elekaki tuti kango ya tribalisme ya haine tuti kango
toluka moto wana alingi na susi ya kotonga mboka. Deja moto wana kusunga mboka ya kotonga mboka azali nde mwana wana azo dirige mboka. Joseph Kabila a continué ko dirige mboka ti mandat na ye kosila ya 5 ans. Moto mususu a contribué na eloko no 5 ou 10 wana a sali. Moto mususu a contribué a continué na kusala 15 wana ou bien 20 wana. Mais bayoka ndenge nazolo bandeko na ngai mwana wana azosala kuna president na mboka kuna RDC aza congolais ya makila ya solo. Tata na mama aza congolais abotama na Fizi na yewa bora aza congolais ya solo. Mais babanda kusala manifestation na bango pona makambo ya haine na tribalisme te. Babanda kusala makambo ya manifestation pona makambo ya développement. Mbongo ezokende wapi ya leta wana ndi susi na ngai bwana nakusutinile bango wana ndi susi na silisi ndeko na ngai na sepele mingi pona kupesanga place na ya kuloma kama na ngai wana vraiment kitoko. Bandeko babolingo na banziete bino moko bouti koyoka ba message oyo papa na biso Badibanga oyo avandi bongo na mboka Suède na ville ya Stockholm. Boyoki bino moko ndenge nini auti ko pesa ba point de vue na ye na ba makambo auti ko loba na banziete moto na moto azui par na ye pe to pesi merci mingi na papa na biso Badibanga na oyo auti ko loba na banziete congolais nyoso tu esika azali akovanda pe akotala eloko nini oyo azali kosala ya malamu pe eloko nini oyo azali kosala oyo ezali bongo mabe. Yango na tango oyo bandeko babolingo wana ezalaki message ya papa na biso Badibanga pe na tango oyo na lobi ete boboto pe kimia ezala na bino nyoso bisika bovandi pe upesi bino bambote ya mingi bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000. Merci.